Matonto bandeko balandi émission Bayindo Bola Mukamboto mabota mabino. Mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bo bibongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Mukato meseni koloba ekoya ko mabota mabino. Natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience. Yango moindo alai na fulu, yango moindo alai naba bisuka ya dendon. Moto moindo alati naba souvertement ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambo. Nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita. Talantina nesongi anzila mfumu kusokia mzala mpanda na ngola. Ba ye lisusu kokoba bongo misala ya 1921. Poninite bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu. Ba ye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo Bayindo Bolamuka tokolikia mikolo miye tolobaki tokotelema na mayeka ketali na ino conscience ya bato tokokokate kosala révolution soko conscience ya bato eze kotsonga te na kati ya basolfo na bango po mikolo yeto ze kotika te kopesa kabino lisese moto yonso akosala conscience akosala bolimbisi révolution na mboka ya banconscient eze kominyokolo na kongalisa lokoni po ya koluka kotia longengo bongo na nzila ya aveugle yambo ya kosala révolution bo elongo bani esengeli kola musana ino makanisi ya bato to moni mituna na bino tokozwa ntango ya kutanga kayango bokoma lozanga te kokoma na mabeto na malamu na négatif eto na positif eto lobaka mitune ya kamasasi te ebele ya bato yebaze kofinga tango mosusu peze incompréhension tango mosusu peze manque ya mwa mayele po moto ya mayele akendaka koluka na kososola ata oyoki ngonga ye eze contraire na oyo mesana koyoka epusi malamu omeka lisusu kofongola bongo makanisi na yo na esika ya kofinga tolobaki na masolo eleki fumu kimbangu slogan fumu kimbangu bato na bato bazeko kopesa attribution na fumu kimbangu na bino bandeko bokomi tosalaki soko numéro le 25 mai po nini to souhaitaki Noël était bomemangai na bapiste wana te bomemanga na bapiste wana te religion africaine yebi makambo ya Noël il y a le 25 décembre tête yebi pe makambo ya Noël il y a le 25 mai te wana ko sunga to ko lingisa malamo soko bolingi boyeba intégralité ya Noël il y a le 25 décembre bokeyi na mikili ya poto bato bakumbaka Noël wana mboka oyo soko bolingi boyeba petit na Noël ya le 25 mai bokeyi na bandeko ya église okimbangiste botuna biso sur oyo boyebi biso tokolobelaka. Lelo toze koyoka bangunza bato yonso bapeve ya longo bapasteur mosusu pe lelo bakomi kondima mfumu kimbangu bakomi kotanga mfumu kimbangu tolobaki yango na manaka yeleki kombo ya mfumu kimbangu bato baze kozwa yango lokwa slogan bato bayebi nini na mfumu kimbangu papa Simon Kimbangu asekwisaka bibembe bato bayebaka nini na mfumu kimbangu papa Simon Kimbangu amonisaka bakufi miso bato bayebaka nini na mfumu kimbangu mfumu kimbangu atelemisaki bakoka bato bako enumere makamwisi ya bokeseni ya mfumu kimbangu me bato bayebi te ntina ya mosala ya mfumu kimbangu bato bayebi makamwisi ya mfumu kimbangu kasi bato baze koyeba te ntina ya mosala ya mfumu kimbangu mfumu kimbangu asekwisaki bibembe salaki nini na pasi ya loposo moindo mfumu kimbangu amonisaki bakufi miso esalaki nini na pasi ya Bayindo mfumu kimbangu atelemisaki bakoka esalaki nini na pasi ya Bayindo kasi ndenge tolimbolaki na manaka eleki makamwisi ya kotelemisa bakoka elakisaki moindo telema bandeko yonso baloposo yonso ezalaka ya kotelema yo kaka nde ozekoka komonisa baveugle mfumu kimbangu alingaki alakisa to aloba na Bayindo bino pe bomona kosekwisa bakufi
moindo azalaki ya kokufa Fumu Kimbangu na 1921 telemaki po asekwisa lisusu bayindo. Kasi uta 1921 Fumu Kimbangu asalaka makambo so elingaki oyo elimbolaki bosekwisi bayindo, komonisa bayindo, kotelemisa bayindo. Tel lelo moindo atelemi, moindo asekwi to moindo amoni. Fumu Kimbangu lisiko longengo tata mokeli akaniselaki biso bayindo sima ya kokota na pasi. Fumu Kimbangu bayeba jwe intango te mondele akomokangi. Mosale zeko sale mana bandeko ya technique to lakaki bino ba elema ya ba site yeto kendeki na Mbanzangungu to kotila bino yango botonyolo biso penza rigueur te mosale zo tellement makasi donc mosale zeko sale bakangi Fumu Kimbangu akei kosukisela boloko na ye to mikolo ya bomoi na Katanga. Sima na yango balingi lisusu koyoka te kombo ya Fumu Kimbangu etangama. Bato batanga lisusu kombo ya Fumu Kimbangu te. 30 ans na boloko 1951 Fumu Kimbangu azongi mokili ya molimo. Décembre 1959 Église Kimbangiste a joué personnalité juridique pour kombo ya Fumu Kimbangu etangema. Même mala oyo kombo ya Fumu Kimbangu etangami na se ya kombo ya Yesu. Oyo Fumu Kimbangu na bomo ina ye alakaki bayindo. Namona ka mwa confusion. Soko Fumu Kimbangu ateyaka Bible lokola livre sacré. O biso pe bayindo bongelaki to considérer mais po nini na prophétie ya bango alaki bayindo pe bakozala na ya bango livre sacré. Soko Biblia na Bible kolobaka Fumu Kimbangu atangaka Biblia Fumu Kimbangu ateyaka na Bible. Lelo ba pesi ntango te bato bayeba Fumu Kimbangu. Bato batangi ba Charlemagne na Itelo. Potanga Fumu Kimbangu seko lekaki na ekolo Kimbangiste. Kuna poko tanga kaka Fumu Kimbangu oyo mwana etinda ya Yesu. Kuna batanga ka Simon Bolimbishi. Kuna otanga Fumu Kimbangu to tangi Simon. To seko produire oyo to sale la kate. To sale la ka oyo to seko produire te. Kati ya terrain moi yiki koti simbilisa kala koti. Lelo toute une génération emballée na makambo ya kosambela. Ndeko moko akomeli ngai ndeko Ndombele bolobaka bien nalandaka Fumu Kusu bolobaka bien a chauffre ba indo banyoko maka mais bo simba Bible ete pour puissance ya Bible ezeko monana. Puissance ya Bible soko pe ya Jésus ezeko monana na Bible na ebite ozena mikili ya poto ezalaki ta musu na yoto komela ngai bongo. Jésus a wasalaka na film Nigeria. Awa. Na mboka oyo Jésus asalaka na film Nigeria. Makamu ishango pe Jésus asalaka. Balingi ba fina moto kingo na butu akangi au nom de Jésus ndoki yango akimi. Tala makamu isi ya Jésus na Afrique. Na film Nigeria Jésus asalaka ndenge nini? Badia bulumoko balingi batia moto na nzungu na zamba balati bilamba ya rouge. Bapakoli ba pembe ne longi. Ale moto peli Jésus a frappé ba. Babiloko wana eze biloko te na niveau na bino bokomi. Soko boleki ba 45 ba 50 ans. Bo rappeler biso lisusu biloko wana. Tango tozeko bunda kolongola conscience ya bato. Toke na dimension mosusu. Bozongi saka biso na Biblia te. Na lingaka ko simba yango mingi te po mokanda yango etanga ka position. Torobaki na manake leki. Bible c'est que ça la revue et corrigée. Na ba Bible ya kala na motu na soko na ba Genèse soko 20 ngandi ba référence ngo ekimanga na bitumba ya Jacob na Nzambe. Et ala ki pena la lutte de Jacob et Dieu.
Mais lelo ba bongoli yango et komi soko nini Jacob Elange revie et corrigé basé ko bongola. Na Bible wana Jacob abundi na nzambe butu mobimba. Abeti nzambe kechenge nzamba ninganite. Tango tongo bandi ko koma nzamba bangi bato bamuna ya bondeli Jacob. Abi Jacob etika bato bakotimbela ngai. Jacob ayebisi abi nakotika ote soko expliquer ngai te yo zenani. Nzamba bete soko coup de soko nkumu ni moko wana pandi po balobi Jacob akufaka kote moko buka na mopandi. Malgré kuwana Jacob asesisaka ka nzambe. Ndesika nzamba lobaka kobanda lelo longwe Jacob okomi Israël po bundi na nzambe. Biloko wana tamoso marketing agressif. Bato babotami, bakuti bato tata, mama, amemaka bana na église, yenga yonso, na pokwa, na bato mosusu basala kasoko soirée familiale, kola kisabana ndengeni ya kotanga Biblia, kola kisabana ndengeni ya losambo, yambo ya kolia. Lelo ebimi pacifique. Mesika touti, Biblia nde kata bato motu. Tango lelo tokendaka na bamboka bandeko bakoma Equateur, bandeko bakoma Bandundu, bandeko bakoma Congo Central, bandeko bakoma Kasai, okokuta bandako ya ndele, bandako ya mike mike, bandako wana etongamaka lelo pona Bible. Bandako tomonaka lelo na bamboka ya Afrika mobimba na tangi ya République démocratique ya Congo, bato bakoma na Oyo, bato bakoma na Bakongo, bato bakoma na Ifondo, bayebi ata na ngambo ya Congo Brazzaville. Bandako yonso ya Afrika, bato bakoma na Basoweto, bato na mboka yonso ya Afrika, bandako ezekako ya ndele o ya mike wana. Bandako wana eze produit ya christianisme. Produit ya christianisme. Tango babandiko esondie bamboka, falaki baluka baboma histoire ya Moindo. Moindo azalaki puissant. Lelo toze komona bamboka kaka oyeze soko ba superficie ba 2 millions quand c'est quelque net République démocratique ya Congo. Pour dirigeant kamba yango eze problème sérieux. Problème sérieux. Mais bota la Rwanda nganku akambaka royaume Congo ya dimension nini? Angola, RDC, Congo Brazzaville, Sud Gabon, Sud Cameroun, Tokeito Zuizu, Rwanda, Burundi, yonso wana na kati ya royaume Congo. Moto yaze na administration ya makasi te, moto yaze mayele te, na yebite soka kokia kamba mboka ya ndenge wana. Histoire bungi, to beti histoire ya bankoko na biso batongaka kaka bandako ya nzete, ya bankoko na biso balataka nkasa, ya bankoko na biso balataka litaba te. Mataba balati yango kasi kokima mondele na zamba te. Batumbi bamboka, basusu baboyi koyamba mokanda wana Biblia bakimi bilamba esili ekatani. Mosusu bazwi nkasa ezelo kwa tango mondele komina mokanda lobi bankoko na biso bazaki kolamba na nkasa. Yango nga na okaka pasi soko elite intellectuelle basé ko répéter oyo mondele atangisa bango. Yo madeso kotokisa ngo na nkasani. Soko bakoko basepelisa ki mondele teto akana formule moko babenga ngo liboke. Liboke bakosala mwa mbisi ya monganza batina nkasa batse lumba bati soko ndembi mwa ntangawise balingi ekobela bena nkasa mondele ayebita bi tala bato base kolamba na nkasa. Yo kotokisa madeso na nkasa. Mfumbo kolamba ngo na kasa. Tozalaka na tango te totuna makambo. Oyo bakomela biso te existaka te. Libanda yao bakomela biso mayele mosusu zete. Ndenge baloba Bible kolongola te ko bakisa te. Me kolongola te ko bakisa te sika tango to mibenga ka bakombo to zena banona biso ba indo lokwa na Biblia zete. Basusu bazeba ku Gwetoro, basusu bazeba Botale, lokwa na Biblia zete to bakisa to bakisa te. Conscience ya bato e bungi. Mayele ya bato isili. Fumukimbangu ala kaka
bilenge bakotika bamboka ya Afrika bakokenda na mikili ya poto mingi pe parmi bango bakozonga te. Lelo oze komona bato bateki lopango po mwana ya mama o ya coin ya mama wivine akenda mikili ya poto atindelaki bango misolo basomba lopango. E komi lokwa ndelo moko ya kolanda bana yonso batika kuna nde na poto esika bato bakosombela ba mama na bango lopango. Lelo courant moko ezekoleka. Courant moko ezekoleka. Même ba homme politique, même ba homme religieux, même élite intellectuelle batika li libandana. Plus que chaque jour bato bazé ko zindana mer ko lukanzila ya poto. Okoka naufrage Salemaki na côte ya Libye 80 morts. 100 et quelques morts. Naufrage de Salemaki. Le loi est commis, le cola est zalélia mokolo na mokolo. Mais les dirigeants politiques, il y a bamboka et zekota la bangote. Et bango moko bilenge ye basé ko kenta ko zindana e balé. Wana pe zekota la bangote. O wana bazinda ki ze bango biso to ko kenda ko. Esika ko zinde yali, esika Kiboumbo mosusu ezongi ba arabe ba joyi commerce ya kote kabaindo moyennant 350 400 euros bateki moto moyindo bashi kutu kolobate bino bande kwa mikili ya poto botindelanga ba photo mosusu ba fongoli mwasi ya moyindo monoko moto azeko sala zongo moto azeko subela na kati ya monoko torture bashi ya baindo lokwa basombaki lokwa esclave bapesi ordre sepelisa imbwa na ngai aze na posa ya mwasi ezeko salema lelo na miso ya bato me moto akoloba te moto pa kotia kate matondo na bandeko ya roji ndenge bozeko balancer bilili ya bandeko o bazeko zinda po ya koluka mikili ya poto matondo esika tokomi lelo bato ifalaki bamisala mituna bayeba komelaka masanga po toze kotonga mboka ya sika toze koluka kobunda tosala mboka ya sika yango na bamanaka elekaki tolobi na président Félix Tshisekedi abandite esika esengelaki abanda wana bolimbisa tokoloba programme ya 100 jours ingeta babambi banzila ezalaki ya kotoboka babamba mais cerveau ya bato babambi te bamadofolo yeze na mitu ya bato wana babambi te wana nde esika toze ko regrette ba cerveau ye ba madofolo yeze na ba cerveau ya bato etikali kaka madofolo yango bato wana batumbaka ba pune na banzilo bosali botongi ba rigolo botongi ba terrasse bato wana lokwa bazena madofolo na ba cerveau akolamba moteke adui fufu ya sopi na terrasse alei kwanga dui nkasa ayabwaki na terrasse na buto atali gauche droite montatali États-Unis kutu mobimba ya fulu o babwaka ki mposo mobimba soko lobe balola yango bato bakomona abwaki yango na saki ya kabeli bino bato ya leta esengela kito banda na koradike cerveau ya bato wana ingeta nzale yali ingeta posa ya kotambusa mituke yali mais soko cerveau ya bato yali te malamu te bokotongo mbalombala bokotonga ombalombala misala ekubandaka bekubandela peuple wana lelo président asengi état de droit ezeko tozeko yokango pe komi défilé ya ba homme politique yonso na état de droit ba refungwa maka 6 heures ekokangama na 5 heures bakei ba pemisi motumuke 6 heures refungwa milisusu na état de droit balabala yonso ezena 4 ou 5 églises mbonda suba veiller na veiller
et comment sonoriser. Mindoule bêta. Na état de droit, hôtel et kangamina école. Église et kangamina hôpital. Bar et kangamina etelo. Ou en état de droit. Tu évite bosé kokoli sa conscience. État de droit ngwe kozala véhicule na banani. Soko même peuple congolais yango ayebi na ino tentina na ye na mokili. Bana batangite lolenge kani bakoki babatela bamboka. Moto ayebi tentina na ye ya koya na mokili. Te sans Fumuki Mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Sans Fumuki Mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Pour Yesu ndé conscience. Fumuki Mbangu ndé conscience. Oya golimbola okokito sala rebellion po boma ya yobandeko. Nabo Fumuki Mbangu nde moto koyeba kokiali ya bisuka ya dendo ta kokita kota wenze pa kenda kopona sous-vêtement ya tombola. Moto asala kambongo na ye. Ake kopona mukadi moko ya modinda bo ya monene mais poésie originale soi-disant et utaki mikile ya poto. Soko Marguerite Mutalata, soko zena kwanza e, soko zena na mapata e, soko zena maladie o abela. Awa lelo to komi na ba maladie oyo origine yebanite. Lokola bako salela ka travers ba pasteur ba jouei maladie ya batata mwasi. Batata bashi ba oka ba juandeli kama na mokili. Torobaki tozeko zila ba pasteur ba ya ko corriger ke balobaka sideze etumbu ya nzambe. Ba corriger ngo lelo baloba sideze etumbu ya mondele ya pesa. Lelo bozeko oka virus ebola ndenge komi ko compliquer lisusu. Plus ou moins 1200 quelques morts bato bazeko ufa. Est-ce qu'il interpelle à rapé bandeko? Même pas deuil national. Même pas état dans leur tête total anano ndenge nini tokozwa tokosilisa fléau wana ya Ebola. Te bato bafandi même pas état d'alerte. O bazeko kufa banyama. Mengana zeko zongisa bino po makambo mingi bino botiaka kate. Ngana tali kaka cérémonie basaleri des militaires français o bakufaki na Mali. Na habité. Cérémonie basaleri deux militaires mikololeki na lobelaki baimbwa na États-Unis. Mbwa parmi ba mbwa na bango basalaka soko sécurité et bakendaka ko détecter ba bombe moko akufaki ba pesi mbwa honneur bazekolela imbwa. Mais ba indo bakufa ne bale bazinda. Mais baba reze ko tonda. Wana bolo bate. Président pa kokia simbate. So kwa simbi lelo bra limato bra kongwawa bangonde bakokenda ko salela rebellion. Pour système éducatif imposé par l'homme blanc. Yango fwezali sa Afrika. Nazaki na Angola. Et si tu as logé, 6 heures qui m'a calé les banda. Ba jeune ici batondi si soko ba kuka liko amesa. À l'occasion de rien, ba komatisa ka système ya colonne ya bafle soko ya 10 mètres soko na ebité ba matakane loko ni. Jeunesse perdue. Et pas ina bango bazé ko batela bilenge. Et pas ina bango bazé ko batela bana. Et pas ya moindo. Lelo ata mwana ya 4 ou 5 ans soka keiko somba zododo na ye isi falo ba yaya moto atindi bakotekela ezododo. Mais est-ce que tukokito tunate vraiment eloko ya malamu ba arabe fo ba mema na mboka oyo ezeba whisky ezanga pourcentage d'alcool. Eloko ya malamu ba indien fo ba mema pa na biso awa fo ezala ba whisky ezanga pourcentage d'alcool. Wana tokolobate. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Bato foba sambela, bato foba binaka, mboka mobimba
bêtise nde bêtise bobanda kaka komona ke tozena mboka ya inconscient bato yo basé soko ba demi liboma soko ndenge ni bokolimbisa terme bobanda kolanda ko auditionner musique yeze ko betema na mboka ba musicien yonso yo bayembaka bêtise te bango wana basé dans les oubliettes tel que Baredi Amissi tel que Jean Goubal tel que tokotanga sunani baloko akanza bato yo facilement koki interpeller conscience ya bato Jean Goubal abeta nzembo moko politicien mbongo ya lete ze ya libenga na yote wana bayoka kabango te nani akobete yango na fete to na ikala na ye te oyo bayembi ndengo kolalela nga na butu ya lelo suki ya moto soko matoi soko nini ekotelema wana nde mindule awa na République démocratique ya Congo mboka yeto zeko luka tokoma état de droit okokoma état de droit na ba citoyen nini citoyen wala kana ba alongwe na ba soko aze chauffeur abendani mopanzi ya motuka wana taze iko kenda kolala na motuka na zena goligoso na ye goligoso ngo inconsciente balali pe na motuka babini mabina ya moto ashina motuka tongo akei côté moko bana moko batonda na zando babengaka bango les enfants de la rue bana moko batonda lelo kokenda komona na bana yaba 3 ans 2 ans les enfants de la rue balabala nde bota bango na ibite riwana ze tata to riwana ze mama mais les enfants de la rue bana wana tozaki koloba yango bisika yonso to wuti balaka bomba retardement ba politicien pe ba sepela na fleur wana po ba récupérer ka bango na tango ya ba manifestation moyennant ba $5 bana wana ba ko sandurme ba zena souci ya libota te po bango niveau ya kwiti azeko banda kwiti na 5-6 ans bato ba ya wa soi-disant ba occupé bana yango mawa memokili ya ba indo vraiment bato mosusu ba ya wa soi-disant ba sali ba ONG ba okiba na ngoma wa te trafic d'enfants ba ONG mingi ye tondia wa to bokola bana to zwa bana oyo to pese bango éducation nzoka ba koma lisuko teke bana yango bana wana ba komi ba kobay soko ba sali kisi moko virus na soko kisi nango antidote nango soko nini microbe na antibiotique ba meki na nzoto ya bana wana virus ba meki kisi moko ba meki pa ina ye résultat nango ko zala nini soko pese poison ke yake aze mona ba sombaki awa toze ko bunda mboke koma état de droit tokolikia lokutande yaka na sincère tomoni awa ba pasteur décembre motalo bakite décembre avant élection ezena ba manaka bokota kaka na basite na biso tolobaki biso lobaka na tango ya likambo tozilaka te likambo eleka totunaki motuna mbaleleki fumu kimbango awasukaki na 4 présidents 4 hommes présidents bilaka esuki to prophétie esukaki wana malobaki te na 4 hommes présidents mboke kokufa mboke kokoba ba pasteur ba ko prophétiser te wana ba pasteur ba prophétisaka nango te bango kaka nzamba zeko lakisanga okozwa mosala okozwa libala mais c'est tout à fait normal moi c'est akoli fois bala mo soko babala ye mobali akoli fois bala moto bundaka poisala wana prophétie te mais bato wana bazeko zwa plaire bato wana bazeko zwa plaire masolo ya mboka ba pasteur baleki kokamwa lelo na komi komona lisusu catholique tokebelaka bato yo wana tabo ko silika vraiment na permettre bino lelo ko silika wana lelo bolimbisa oya ko jwa afese
catholique a na leçon te. Catholique oyo moto abandaki vérité des urnes. Phrase wana ya vérité des urnes et la phrase à Papa Mosengo. Mais tel alors Papa Mosengo a bisa biso te conférence nationale souveraine et kenda ko sili la mabendenge wana poni. Deux commissions hypersensibles à la conférence nationale souveraine et les kate. Bien malaki na assassinat na mboka oyo. Tango kake zalaki basimba biloko wana mibale. Bien malaki na assassinat. Conférence nationale et bungu et sila okwa molingali kaya. Wana ye Papa Mosengo veke ya Kisangani. Ba travailler bango yonso na opposition pour catholique à opposant. Bino boyebi. Ba bomisa bana ya bato awa. Catholique wana. Ba betisi bangonga président Kabila sala boye wana baze ko pesa nano cadre na IDPS. L'église comme qui ba siège ya IDPS. Tango ba moni IDPS oyo asali tendenge bango balingela ka salema balingela ka ndenge nini président oyo aze ko kota fwa kimisa bato fwa boma bato pona nini bato fo bakima bato bako kima baze bomba retardement oyo lobby soko pe lisusu bayokani te na président akotaki ba récupérer lisusu bato wana ndeke balingaka basala na tango ya Mose Kabila boyokaki Mose Kabila le 2 août wana tango bandi déjà mouvement moko soko ya phase forces armées zaïroises ba bandela ki bakangaka inga bango balingaka ndenge wana donc dirigeant oyo azeko kamba aze na force moko en permanence pour na déstabiliser ye balukaki ba bebisa motu ya peuple sur la personne du président Kabila. Vous se rappelez à Mindele Bayaki awa pour na koebisa président Kabila na suka ya mandat alongola code minier wana a promulguer yango te so a publier yango te so ko to batandenge wana. Président Kabila baki point intérêt ya mboka code minier oyo yango. Et salamandenge ni na catholique à comprendre te moto bango bazaki ko appuyer bazaki na bango na opposition à protéger le président Kabila. Tale pa ikani bakimi. Toko kite to zalana moto moko ya kutiaka. Toko kite ko sanga bolimbisi moto ya tiaka mboka en danger. Loko ba monaki opposition sika yonso to uti bandana tango ya Mobutu ezalaka IDPS na papa Etienne Tshisekedi. Loko la ba monaki Félix Akoti eke ba balani ba yambani ba sololi na kimia na président sortant te Badjoki mpo ya bango ba telisika moto omoni na ampleur ndeko fayu la zui catholique moto ya liboso boyiba élection fournir un peu ba preuve ya tricherie azanga alobisa fayulu makambo mosusu po fayulu tia zeko loba azena ba preuve il compte sur l'église catholique mais ba komi na cour constitutionnelle ata preuve zete catholique oyo attaqué Félix Tshisekedi na 2 premiers mois na ndenge ya mokete mais tango kaka président Félix Tshisekedi a ke États-Unis kuna ba proposer ba kopesa soko misolo andimi azongisi maison Schengen tala catholique oyo mino efungwami ba komi ko seketi na suka pour monitor récupérer les sous. Mais bazaki ko bangate président Kabila il le disait, le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Azaki ko tanga fumu kimbangu ya kimpa vite. Et catholique banga ka soko bato ba komi ko reconnaître ya kimpa vite. Li solo na tango ko beta makaka banani batumbaki ya kimpa vite to kotanga bino ba catholique. Soko mota ko motanga ya vita kan banani ba bomaki ya vita kan to kotanga bino ba catholique. Mbuta macho to kotanga bino ba catholique. Tango président Kabila la kisaki bango que ngai na zemo to na ko valoriser baye bakufa po ya mboka oyo batangisa makila po ya mboko to tuna bino to zene école Mbuta Lumumba to zene école ya Mose Kabila
po nini mundele asatakaka na bato yonso o bakendaka na ekole wana. Ekole ya Thomas Sankara, ekole ya Kwame Nkrumah, ekole ya Sékou Touré. Po nini mundele fo asatake na bato wana. Te ayebaka ekole ya bato wana nde longa ya peuple africain. Lelo catholique a komi koyamba président Félix Tshisekedi. Andimi po amoni a komi kondima maye ya bango ben jonction na bango. Lelo bose ko mona bango ministre des Affaires étrangères français oyo boyaka mokolo ya publication alobi l'élection wana est salité. Bango pe ba contester l'élection et salemi na République démocratique ya Congo. Il faut ebandelama. Lelo lokola président Félix a komi ko solana bango intérêt na bango komi ko zonga malembe ye wana ye ko féliciter. Mais to ka soni mboka ya ba conscient ba sepelaka na biloko soko ba ye ba pesa biso 300 millions d'euros pour 5 ans. Atabino moko 300 millions ko pesa na mbongo na mboka kwa République démocratique ya Congo, ce qui fait 60 millions par an. Tout ça en ngoni. Mais 300 millions wana 5 ans ya Félix Tshisekedi ko bakisa malisu 5 ans mosusu ata président mosusu akoti nyongo wane kotikala. To komi ko poussa na te président oyo alongwe atiki nyongo te. Président akoti andimi ba ya ko déficit. Meto tuna oyo mo tuna to kotambola nango mboka nini e defa mbongo na Banque mondiale to na FMI babonga mboka nini ekozala kaka pièce ya théâtre na esika toluka kokomisa état de droit na kosala banzila to bande état de droit na cerveau ya bato po batonde ba reproduire batonde baze kosala bokasi ya nation moto yeba po nini fona batela mboka moto yeba po nini na beta mindule na ngai na posa na ngeza ya kokita po voisin na ngaze na posa ya mindule te jeunesse yekangemi na bar 5-6 ans oya zena 30 ans lelo na 5 ans akokoma na 35 ans. Kabila futi masumu ya bato basalaka ba ambiance tango wana na ba preciados tango wana na ba dekindare tango wana na ba fait du plaisir tango wana na ba tete kazai bato wana baze komela bato wana baze kolia on boit jusqu'à l'aube on casse le verre on paye pas wana baze ko sepela lipanda bato bakoma ko bina pe barumba tina babar omoni penza ke mwasi na mobali basimbani na bare bato ebele baze koleka na bango na nzila bango babini rumba mais bato wana lobi bakokoma charge peuple wana zingi maboko azeko zila président sala pomboke koma malamu batina motuna bango président ndako bongisaka mboka bango ba innocent bango ba observateur. Est-ce que ezena mboka pe na mokili oyo président da bongisa président da kela misala te soko ko kamba ba élément ensemble soko basé faible ensemble wana pesé faible ba mathématicien ba bien koleka nga ba élément ndeko salaka bokasi ensemble peuple wana na zododo moto moso abimaka poisson kaka 3000 na 3000 wana calcule est intact whisky na ya 1000 francs comme isakaye 2000 na ye wana shimboke na ya 400 francs na kati moteke na malewa soko ya combien yango wana vie mais moto wana lobia koloba trop c'est au président anyoko lipato bino bato boze pene ya président Félix Tshisekedi lelo bosala wana te ba conseiller koloba mon président ko benda te pene na ba Congo
bazalaka ba hypocrite ko benda te pene na ba bangala bango pesi ba kambaka te bozala ba conseiller oya ko yebisa président reconnaissance ya liboso ba valeur ya mboka na ye reconnaissance ya yambo ba valeur ya mboka na ye ki efumu kimbangu nesika na ino akenda afuka mena ba pasteur batia loboko te ki efumu kimbangu ingeta foi malamu metozene état laïque soko ba chrétien ba se retrouver na président bongo ba kimbangiste bangunza batikali ndenge nini bango yonso bana tango yambaki pe oyo po bimelaki kuna ingeta siko komi président ya bato yonso yokape son de cloche mosusu. Pour le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Et bato wana kaka soko na Biblia bakozala kaka bato po déjà Biblia yango moko kanga bato. Prier sans cesse. Moto asenga kana lipa. Nzamba ze boulanger te mais moto asenga kana lipa pa ya nzambe. Nzamba ze na sukali te kunungongo te mais moto akosenga ka secret pa ya nzambe. Mais tala na ino peuple wana. Peuple akendaka na koluka zemi na ye et pa ya nzambe. Niveau ya inconscience qui nzokande poto tonga mboka na conscience poto koma état de droit ba citoyen ya mboka wana fo bazala ba citoyen de droit po ba reproduire droit oyo kotambusa mboka corruption ingeta corruption yango bandeli wapi éducation ya baroulage éducation ya ba policier bomona kika coopération gouverneur et nouveau gouverneur alonsaki awa bomona kika ndenge bakati yango na lombango po dérapage salami aussitôt balancé aussitôt bêtise salami bato yonso bazeba inconscient bato yonso bazeba inconscient lelo ba pasteur toko simba bino ba pasteur ba komi ko balisa bana ya bato sans ba parents na bango bo souffrir to kabona etandweze ngunga tokolobaka mpo ya kolekisa ngunga te batinda mito ba prophète bazalaka na makolo misato te soko fumukusu ayaka epa ya mindele nde babomba na château po bato ba consultaka motu ya tata wana soko fumuki mbangu azalaka mondele to ebite soko yesu akufa na pasi ya sete tale bele ya valeur ba pesa mais fumuki mbangu asali 30 ans na boloko na sete ba beta na motu wana bato ba kokumisa te po azalaki moto moyindo e po abotamaki pe na kamba biso tolobi kimia fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu mbala ya sima matondo.